Bato mosusu esengeli bamona lipamboli na biso kasi bamisusu il faut bakende kaka timbete na nzambe yangu ya timbete na nzambe bikamwe timbete na nzambe yangu ya timbete na nzambe bikamwe timbete oye Ça va dans le bon, famille Bota toana film na biso, Otozomona mon aîné ils na kati ya Bella Production donc et qui dit ça va vraiment. Madame Belleville a raté. Belleville tant ça la film a sali casting et bi ke loko so na pesa ngo mutu bo papola. Tala ndenge mame to ako papola. Mame to la zo beta biloko ba Teresa ba salaka. Babiloko ba gabi ba salaka babiloko ba tendresse ba salaka ya ba buchu siko mame to la zo beta ngona TV aotalisa na batu ke combien na vie kolinga mwana muke na vie eza mabe njoka ndi ba ya pe ba na kolinga ba iba le kanzela wana ko maître Yama Nzambe na ya machita molime pe malakima maître yaya toko sala sécurité pour la Belleville na lobano e bende toko beta pour na vie misa bras pour breya kaka ozomona kaka pour la sécurité à Belleville tanda soyo ka moto omona batno ke la maweza bana wana bana wana ni mawandeni bana mikiona pape bakoso na jean bakoso na body bakoso yo na basket dikona ngo obimise énergie nyonso emsu 4 mobimba ozoma poko tala batamine neti ba bijou la reine boso tale ma boso ndike ya mutu alingaka nzoto mingi tala na ba chose vrai ya surtout batamine so vandi mo tali bo tale oyo akoma tama 5 basket balilamba balini bakoso na $100 soko tango ozonga pa mwasi no ya bo jeunesse âge no ozoko opesa le meilleur note au moins pe mwasi pe na kanda na pas comment tricher parce que yo papa na ndako obimisi déjà nyonso kune pa bijou la reine opesi nyonso pa et pas ponga bi opesi nyonso pa Sainte-Thérèse opesi nyonso pa makolo soso et pas ekumani donc ozako rendre compte que je suis mariée à la maison. Nambonga basket. Akena déjà. Bon maman ba nga yoko ganga ba dena makila po. Yena dena makila ba génération moko. Na comprendre. On comprendre moi nga na ko sa te maman ba. Yo ko sa te. Maman ya otomboka. Po atali ke mais ange. Mais le pied arrière. Atié. Allez, tourne-toi. Allez, touche les murs. Soyez peut-être bang habité. Moi, na bloqué. Toi, dis-moi déjà qui n'a kala. Ba pesaka ba pekisaka muto alinga kende aussi akei. Comment quand tu le cas be sensé le cas ba tendresse wana. Bazuma elo ne malonga bango yana bazolo bebele na zuma ko lobele akene luka solution ya mama na ba mbula makasa avril yango tozo kota ti siko mama zaka na samo pono na maya kalamu azo ina solution esika mama ko lala te mozo ya ko be ozo ko luka obeta likambo oya Richard atiki bana kitoko Kaka epemi na Madame Belleville. Bolongwe na musala oyo ya ki communicateur to communicatrice ya Madame Belleville ya famille Bota. Bolongwe na kolobela star na bino mais bokomi ba garde corps ya Madame Belleville. Ya. Biso osala ka nyonso. OK. Le 29 ngam na tapis rouge. Tapis rouge. Le 29 ngam na tapis rouge na la masina mabele Madame Belleville matali ko na nga. Oh! Madame Belleville no côté na salle wana. Ya nga tapis rouge. Nga papa Richard asila na kana mame liste na la téléphone basolo na grande sœur na ye basolo avant ya calculer bi voilà momo nga il faut que ça matala na nga awa. Boyo kata kenya ko compatible mawa na mame luvunu zabongo te akena ta matala na mo
au moins tu m'as ko bina bina mutana mawa vanda na mutu bandi ko bina bina bona ko bina non partout bon ça pour nous sans charisme boy Bianca surtout mon monsieur kotira na kombina e mon souci na motema o va noter maman mukolo boy bina bina sola lipeka pe lo binga yeyo ozo bina désordre tali conscience na lingana lobani na lingana sanini c'est ça bina ngeza ndenge nini tango yo ngoyo traité oyo traité mobala muninga pede yo mo pe ngumba yo oh zambe na ngai yo mo pe katalai pe mo pe parmi pe ba lele pe po leko chapelo lemo Seigneur Jésus boyo vana boyo bimisa ya muninga ke o aza pede boyo na bobo na menzoka yo mo pe mo le kanzulama wana mabe quotité bien ka nti bato ba combattre ba 7e baga ba bana to sa musa moko to lia mesa moko to mela ver moko moko mais le comment bimsango ndie ngane muta masumu ponga na de innocent na ngana loba zoka bino pe bosomela dipine bakabelo bosomela pe bilamba patu mabe leka papa ko yasulu patu mabe zona biso tone mama ine ne po bwe ya apusana bingana ya kipona beta wana eza biloba loba tendance oloba ya pamba tendance ma place madame Belvaza ngana za nipina za Pamela za Jema ibela za plasma za Darlene Vaza Sami Garamba za petit mekoso za wana ayepe boya abeti tendance pa koti abeti pa kei tendance bembeno c'est belé compter ainsi na kaita za wa c'est belé makasi komona mutu moboe sala 1000 à continuer kaita azam ta félicité oui c'est belé c'est belé quoi azomona 400 bino bomoni Belva nani waze quoi et jamais kutu Belva za waze quoi waze quoi ça ni 10 personnes Saint-Thérèse pas alors que Saint-Thérèse atika loko alisune moko pour le peso Saint-Thérèse pas bien kende bato ba oluba maka bomoni place za mabe yango na tika to lelo moko bali oyo kanisi Saint-Thérèse babe bana na ya na biso molimo epe ma kimia poani babe ba mpona loko na ka epe loko na ko mabe yango siko moni ke eloko wana pe bo comprendre to na balabala yango moni pe eloko wana pe akalikila bi kota makolo soso ape mwa vie ezali pa mama oyo mukolo oyo tong bazalaka nazalaka na bango boma vie ezalaka bana mama oliva tia croix aza sone eloko te tika na demela makolo soso ndo moni mwana na mobali wana akende pa makolo soso bino boza flou Duchesse Ochapa, au final, mobile ya mutu. Papa ya bana. Azana bana na ye, azana responsable. Yo Gabriel ki no finga ye, oge finga pede, yo na finga ndumba. Na loba ke yo ba simbi so mir. Olela ai nani. Muta loba ngobonga zata. Yo ke no finga Duchesse. Muta azana bana na ye. Oge finga ye pede. Abimana mwana na yo. Ya sala nini? Duchesse Ye, ibasi misemi na viva riva ko. Oh là ai. Na viva riva, so viva riva. Ike soki boyando kusala boy pona ebike ba ninga na eba zawana. Na soki ba telemisi bango mibale boy piken akokana ete. Dipina ko beta tendresse lokola mwana. Na yebiso. Tendresse akimati. Toza pena yoko na matanga papa so d'être force papa tala bana baso yo bakana ba tana sana poate bien nini chemise noire à la takiti ici toto mona événement na bana ndaka bikok na ndaka bikok bon papa za ba mibali bazuma bazaki wa
bien katika bozolo ba mabeo ko komo choqué. Suka wana pardon komo choqué. Nanda ka bikok ba to ça l'événement. Zuma zaki va passer à sécurité sila. Bien. Au moins que balinga sila na motema te Zuma tanga zaki na famille bota non ça sécurité belle vite. Ah mais maintenant ba saki. Na mona te. Nana mona te. Ça la route pour nini kasi. Alinga kasila ya solo te na profondeur te. Alinga sa na profondeur ta ayaka meka kaka. Bonga zonga. Tango pa komi kuna boy. Porte kanga. Porte kanga mi mo zonga susu ezate. Yango moni ba mima maka. Ba reza sa la sécurité pas belle vie. Mo boya, émission mo boya na bango. Ababa o ba di ba bazaka o nga babenga nga tonton de tonton yo amuyibi luvunu chapele tonton de tonton luvunu no chapele luvunu no babenga tonton te okenda na 23h nanda kwa mutu okenda ndako na 23h yaya okesa nini luvunu babenga tonton te mobali ya mama on a kenda kanandaku so na kenda ndaka Sainte Thérèse bande abenga nga tonton de te babenga ko tonton de te mobali ya mama biso aye c'est babenga papa de papa papa de papa. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà. Chers internautes, malgré nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. En ce net moment, c'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'ère de casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur GI Télévision et puis Mwana Yasuka, ya famille Bota. Télévision ndenge to mesara toujours ko bengaye Bianca Zangande tozana na plateau Yalelo. Je profite pour vous dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo, pourquoi pas Eldine Mikebi, Peselangambote, pas ya Gradi, Mikebi, famille Mikebi Mobimba, vraiment, Bambote, Nabino, famille Riziki, Espérance Riziki, Sandra Riziki, Bambote Belé, pas ya Bino, Bambote Belé, pas ya ni tache, ni bouton, ni vergetire, moi sur ya 1,80 m, moi sur ya Nzela, elle nous plus 1. États-Unis d'Amérique, place Ivan Nakamama, Wivine Mukanga, Mukoko. Voilà, est parti à Combo Anande Tokobandela. Émission, comme je disais toujours, je suis avec Bianca Zanga Tokosolo là. Nyonso, ya famille Bota, o Nyonso Zoleka. Nana sa qui garde des corps, Nana qui colle la biaya mabe, Nana qui colle la papa mabe. Nani oyaya qui pona nungu mazuite yeye mwana suka nani garde corps mwana suka ya koloba yango awa. Voilà, nous sommes avec Bianca Zanga que je dis déjà bonjour et bienvenue. Voilà, bonjour Exode Mikebi, bonjour na ba meloman tout va sepela na biso bato tout va sepela vraiment la famille Bota. Biso beto sepela na bino en tout cas bonjour na bino ba bon début de la semaine hein. Et pas na bino na mutunyo sort. Merci na mon Poutine de l'écriture Belinda Kandi, maman Moro Tarai Goshi, VIP international la reine mère maman Mokonzi. Aïe, muta comme ça rabatu, atika rabatu na ba suspense Belinda Kandi.
babi to un événement moko événement musuni le 29 mars boye belé na showbiz bozala jamais dessus pour tozana ye moko Poutine to yemba kembo alléluia lokumu gezonge pa nkolo tata o apesi biso makasi wana parce que kozanga na showbiz te yaka parce que ça clôture ya mois de la femme et puis ça arrivé en kolo tatanza combat fin du monde des habits so bato na kata showbiz to ko matana lola iyo mto tika libanda akotuna famille kokanga famille ndokité parce que belva taki billet il y a $10 ataki billet il y a $30 na VIP en tout cas so yete Voilà, merci beaucoup. Dongole Sanzamba Versa, c'est un grand merci à Odette Lessa, maman à Leslie. Merci à toi, Niki Lessa, Mifi Lessa, Moté Maya Papi, Irène qui a louta, Moté Richard, Nadine qui a louta et Jocelyne qui a louta, Karine Izanga, Patricia Branco. Merci à Bibi Choumou Swamba, Ipoupa Décoration, Boni Basanga, maman Nicole Oboko. Un grand merci aussi à Duchesse, Babi Duchesse, Evelyne Duchesse Tunani. Et Oyangwana, vraiment, Oumela Nayon Sambalola Bomba. Merci beaucoup na maman na biso Elisabeth. Et oyangwana maman na kokoba kaka na parfait na wumba. Donc merci à toi maman Nzambalo la zone ça est belé place Boutaki. Merci na ya petit du fond na mignon noble. Merci beaucoup à toi Balobi le roi célèbre Christian Ngoma et Exode Mikebi ba question yo et puis Biano Yangai. Voilà, merci beaucoup ba question Yangai Biano ya Bianca Zanga to bandi émission na biso ya mokolo na lelo Bianca Zanga bonina no ba sango ya famille bota. Oui, famille Bota, ça va dans le bon. Famille Bota, toi, na film na biso. Otozo mona mon aîné, ils na kati ya Bella Production, donc et ça va vraiment. Madame Belleville a raté. Belleville, tant que ça le film, à ça le casting, et bien que l'autre son a payé son mutu bo papola. Tala ndenge mame toi ako papola. Mame toi la zo beta biloko ba Thérèse ba salaka. Ba biloko ba Gabi ba salaka. Ba biloko ba tendresse ba salaka ya ba buchu. Siko mame toi la zo beta ngo na TV. A talisa na batu ke combien na vie kolinga mwana muke na vie eza mabe. Nzoka nde ba ya pe ba na kolinga ba. Iba de kanzela wana ko. Ya sisi aleka nzela na kuma nzela wana bango tu baleka banzela wana. Donc ce que m'a mis toi là hier pour la relaxer bango. Relaxer bango musala obino bosala kala kuku. Yango na yena ona poisa. On a mis au secrétaire ya Madame Belleville. Madame Belleville. C'est qui tolo bakiazo te ya pe bande kone misusu. Mais so te bango ate ya bango déjà babani indirectement indirectement. Azo ate ya bango déjà. Donc otali partout otali qui était partout ezanga. Chika na zongo na bongo na kozui. So ba moni partout te na koba kana vi wana. Ye ba no koba kaka na écriture misana na bino. Ye ba noter ya bango kaka. Bien kata oyo penser oyo uti wapi. Na loba na yo. Na vie linga génération na yo. Parce que ba tuna ka pas chez arabana wana. Maintenant, on a regret. Vous comprenez, santé eza malamu te na forcer. Au monde, maintenant que la rama eza bana wana. Bana wana ni mawandeni. Bana mikiona. Bape bakosi na jean. Bakosi na body, bakosi na basket. Diko nango obimise énergie nyonso emsu 4 mobimba. Ozoma poko tala batamine neti ba bijou la reine boso talema bo senti que muto alingaka nzoto mingi. Tala la chose vraie. Ya. Surtout batamine ni. So vandi mo tali bo talo. Oyo akoma tana ba 5. Ozomona so mwana na muke bango nyonso tu wana baponga biba s'intéresse bango tout ozomona siko na fana la tala ka boye bakosi bango na ba basket ba lamba ba nini bakoso na $100 siko tango ozonga pa mwasi no ya bo jeunesse âge no ozoko pesa le meilleur note au moins la pe mwasi pe na kanda na pas comment tricher parce que yo papa na ndako obimisi déjà nyonso ku ne pas bijou la reine au pesi nyonso pas et pas ponga bi au pesi nyonso pas s'intéresse au pesi nyonso pas makolo soso et pas ekumani donc oza ko rendre compte que je suis mariée à la maison. Ou bien je serai mariée na moisimo quelconque un jour. Yo daso bim opesi nyonso ngo monu mama moko mukia kotika na ndako boya sali kana mwasi inane prostate yango ane.
Kwa nini obimisaka énergie no c'est pas maman moko boya muko. En tout cas ba maman yo. Nzamba limbisa nzamba limbisa bino te. Apini bino. Baby si génération abana bato. Ah, si. Bato belé ba génération beba ba nini beba pona ye. Pona bato wana ba maman. Ba chose vous pour ba maman wana. Baza bato te, baza bato so vandi mabo faut ko bani ba ona mboka. Ko bani bango. Mais faut ba longwa. Bana batamikie. Même aussi Bible lobi ngo za droit comme na mutakala ya parent na ote. C'est ça oui, on les a Bible. Ozomona ata na Bible ba beteli ngo c'était oza na droit comme na mutakala ya maman na ote. Suko bana na mike ba mo mutakala ba tu combien? Siko batongo puis ba zo continuer kaka yango na madame Belva zo te ya bango na ba écriture Ozomona. Mais il faut oyeba ke na vie faut otambola boy. C'est ça oui. Faut otambola honnêteté. Ozomona yango moni bango bilongezo kuba olenenga mwana muke na zwaki ba longa pa miketa on peut pas comment comprendre comme faut même super boya na it bango ba boya bango boya emiso bango boya na bango ababa o ba di ba bazaka o nga babenga nga tonton de tonton yo amuyibi luvunu chapele tonton de tonton luvunu no chapele luvunu no Babe on tonton te OK na 23h. Nanda kwa mutu. OK nanda kwa 23h. Ya. OK ça nini luvunu. Babe on tonton te mobile ya mama. On a kenda kananda ku so na kenda ndaka Sainte-Thérèse. Ba no abenga nga tonton de te babe on tonton de mobile ya mama biso aye. C'est babe papa de papa. Papa de papa. Tonton de papa de papa. Papa de papa. C'est quand on loba nao. Donc c'est babe lo ngo zepene belé Papa tu mabe. Non ye biso ba tu mabe so vano tali bobite. Bato ya pesa confiance. Ya pesa confiance te. Sinon te so aussi. Yango moni moko atombo kaka. Tanga yo kaka sango ya lokuta ya bakosela ka diana makila makambo. Kasiti. Atombo kaka pona bongo. Ye tumbuka pona bongo. Kuna mwana na ngate na mo bano yo zwaka bana na yo. Ya yebi retombe. Ya ayeba retombe ko. Ayebi ba retombe ne basala bana bato. Sko abanga diana makila na mwana na ngai te. Na mwana no pe ba kozwa ye. Yebi ba. Pe da bazwa ke déjà. Bazwa ka yebi. Malgré tout maman loba bongo pona mwana na. Mwana na za somo attention Yo moneka mwana muke basala makamba minene. Solo. Mwana mabe mwana ana. Donc c'est qu'il pas kota na déjà ba na ba mama. Il y a zéro. Akenda pinza. Akenda ko. Et bon abonné zora wapi. Pas maman ko. Akenda déjà. Nambonga basket. Akenda déjà. Bon maman ba nga yoko ganga makamba dene makila po. Yena dene makila ba génération moko. Na comprendre moi que ngana ko sa te maman maman ya otomboka po atali ke mais ange mais le pied arrière allez tourne-toi allez touche le mur so yepeta banga bité mwana nga biloko te ndo ndi mwana déjà kinda kala ba pesaka ba pekisaka muto alinga kende aussi akei ayebi gwa mama aguta non lobana bien kama kambozo kango wapi nzambe na ngai to mona kango na internet efundaka ozomona baza les oiseaux de même plumage tant ozo vendre talobi ici une menace a été détectée. Et comment makanetine elongi boyo kanisi si la uka abomba s'intéresse pas atala ka ke s'intéresse atika lokwa lisune moko pour le peso s'intéresse pas bien kende bato ba oluba maka bomoni place za mabe yango na tika ka tole lo moko boyo kanisi s'intéresse ba beba na yana biso molimo epi mala kimia poani babiba mpona luko na ka epi luko na ko yango siko moni ke eloko wana pe bo comprendre to na balabala yango moni pe eloko wana pe akalikila bi
kota makolo soso ape mwa vie ezali pa mama oyo mokolo oyo ntongo bazalaka nazalaka na bango boma vie ezalaka bana mama olive atia croix aza so na eloko te tika na diemela makolo soso ndo omoni mwana na mobali wana akende pa makolo soso ofulinga bino bonokoyeba bino boza flou makambo minene boye Bianca naoyebi so donc nyonso oyo bombana o kaka boye nzambe na ngai ye nalobaka ngo bato bandima ngai te ntango bato bakomi kocomprendre sikoyo yango ezalaka bongoko yango moi mpe ya na biso wana akenda na ye akoka kosupporte te chose na ngai mon chose privée je l'ai élevé je l'ai aubergé je l'ai arrosé. Pourquoi les mamans là ils voulaient seulement grignoter mon chose privée? En tout cas il faut kende na ngai mona kendaka na ye Bianca, bo comprendre tozana Bianca zanga mwana suka ya famille bota yepena betara beti sora beti mutabimara zate tozana Bianca zanga papa na biso Richard Mukoko akufi na ye molimo na ye pe mana kimia papa Richard akufi azana sema be na minito nzoto ya papa Richard bandi déjà kopola mais papa Richard azolongwa te na miniature akolongwa ndenge nini moni muto asalaka makamba malamu abunga na muto abatu na pasi Parce bato mabende baolinga bazongisa ye na ndenga mabe. Mais na biso ba auto zaki na moi choc na moi passe moi c'est pour matanga c'est na pas bapaya. Mais pas bakolo matanga za. Loso ke okuta moi ne peut-être msusa moi si aza inconsolable. Okuta mama bana ne msusa don dimate ke atako soto zaki sur ensemble te. Mais na mona ka na yo kata ba ozo mona. Yo kaniti loka be essentiel loka ba tendresse wana. Bazuma elo ne malonga bango yana bazolo bebele na zuma ko lobele akeno luka solution mama na ba mbula makasa avril yango tozokota ti siko mama zaka na samo pono na maya kalamu azo no solution esika mama ko lala te mozo ya ko be ozo ko luka obeta likambo oya Richard atiki bana kitoko atiki bano baza présentable atiki bano motali bano bi voilà ici bango na matanga ndi ba bazala ki wana bango misato ovando tali bano te voilà bana vraiment ya mowe ya tiki bana ba ebida ko luka vi ba misu ba otanga o mona kita ba collègue na bango ya ba isa so ba IEC wana nde bazala ki wana ozo comprendre o mona ko vendre motali obité papa Richard akei mais papa Richard azali à travers bana Berkazanga mais ça fait parler ba lobby ke bino bolongwe na musala oyo boyela ka epemi na madame Belvi bolongwe na musala oyo ya ki communicateur to communicatrice ya madame Belvi ya famille Bota bolongwe na kolobela star na bino mais bokomi ba garde corps ya madame Belvi ya biso osala nyonso OK. Le 29 ngam na tapis rouge. Tapis rouge. Le 29 ngam na tapis rouge na la masina mabele madame Belva matali ko nga. Oh! Doni madame Belva no kota na salle wana. Ya nga tapis rouge. Oh, tika bo. On a lo bana yo. Biso no za bongo. Toza fou folle reine. Dans tout autre monde que école c'est madame Belvi, nous sommes mieux placés au sala. Il fallait ce que ba malingendo tika madame Belvi. Pour tendance à cause d'un bon on a qui ne s'est pas dit nana. Et qu'on est quatre. Il y a aussi un mot dire qui n'est pas bétail. Aza, anga comment? Yé moi ça te maza ma belle mi balé fala pour ça na. Ya. Wane zabi loba tendance à loba ya pamba tendance ma place madame Belvaza. Ngana za, ni pina za, Pamela za, Jema ibela za, Plasma za, Darlene Vaza, Chami Garamba za. Petit me kosa zawana. Aye pe bo ya beti. Tendance pas koti. Abeti pa kei. Tendance. Bembeno. Bembeno tendance amuta lo kute ayo. Tamutu munene. Seigneur. Akoti pe. Akoti quoi bien. Abeti me madame Belvi. Tendance po bimo kei. Abeti mo demba ta après. Tendance mugongo to buka sila katikati. Kianya. Ella. Ata ba fana Belvi apoto ba lukesika sila ovanda. Ba kabola sila katikati. Tendance wali bombe do o revarango yango moni mukomoko te madame Belvi koza isolé. Bio zawana. To kozala wana kaka.
Vous veillez sur ma mounion, c'est ce qui s'est passé. On ne fait pas de blagues avec les leaders. Tout au sala. Nous sommes des mbolo de belle vie. Toko sala. La télé on coûte les nets, ça compte bien vrai garde des corps bien nini, chemise à noir à la takit ici. Toto mona événement là on a bikok. Nandaka bikok. Bon on peut bazana ba mibali, bazuma bazaki wa. Bien katika bozolo ba mabe o comment choqué. Suka wana pardon comment choqué. Nandaka bikok, ba to ça l'événement. Zuma zaki wa pas ça sécurité si là. Bien. Bon mona ke balinga si na motema te Zuma tanga zaki na famille bota non ça sécurité belle vite. Ah mais maintenant ba saki. Na mona te. Nana mona te. Ça la ngote pour nini kasi. Alinga kasila ya solo te na profondeur te. Alinga sa na profondeur ta ayaka meka kaka. Bonga zonga. Tango pa komi kuna boy. Porte kanga mi mo zonga susu ezate. Yango moni ba mema maka. Ba reza sa la sécurité pas belle vie. Tout ça ressemble te yaya. Donc c'est que ça la continuité hein. La continuité. OK. Mais Zuma lobia ke Bob nani Bob molema abosani ba biloko nyonso ya sala. Abosana ndenge nini Zuma tanga bale ko memela belle vie ça ka abosana ke ye pataka à terre. OK. Abosana ki yo ta memana sako Bob molema mimate. Zuma memana saka belle vie à tournage. Bob molema komi ko kima mbangwala akenda akima te ko ni mais oui c'est logique leader na ngai faut la protéger leader de babani leader des opinions nini babani leader des opinions l'idée des opinions za muto bateli mama lobela nzambe alola te beza nyonso ba leader na ngai leader des opinions belvi nzambe na ngai outa wapi bela oyo muta tika batna qu'est-ce que c'est tana tiki batana ba commencer à analyser pas Bob Molé mais tout ça bon tout ça fou la reine ba Dipine oyo azo aloba kaka pona mona kabino bozala wana na tali émission moko ba Dipine azo loba mingi ke soki boyando ko sala boy pona ebi ke ba ninga na eba zawana na soki ba telemisi bango mibale boy piken ko kana ete Dipine ko beta tendresse lokola mwana na yebiso tendresse akimati tozo apena yoko na matanga papa so d'être force papa tala bana baso yo bakana ba tendresse na poate osomona ana poa bitu mais eloko nini salaka ba ya koloba ba biloko bongo pe en plus na matanga bazwaka chimie bango bazaka na belle vie biloko bitu to ya nango bango basala ngo te barata bino boya ba nouveauté moko biso to ba nouveauté sécurité otambola maboche madame na katikati yo moko mpandi ba mona mwasi mo bazala loboko te ma osala sécurité wana mais yo pe bazomona ba vidéo nyonso yo wana kana sima bino nyonso bokoti yango maître Yama nzambe na ngai ya mashita molimo pe malakima maître yaya tokosala sécurité pour na belle vie na oloba no ebende tokobeta mpo na vimbisa bras mpo bras ya kaka ozomona kaka mpo na sécurité ya belle vie tandasi oyoka moto ozomona bango bakozala na se obika esila mpe moto akoya mpe papa bayeloko osala te tomona ngo awa na matanga papa kwedi sila ya ye moko ti aya imo matanga pa kwedi mais na matanga mama Eunice na tango bakundaki azalaki peti wana kendo sa matala na wana no sa ki matala na kuna yaya matala na nde bozaka akenda ko au fond de mon cœur au fond de cœur au fond de cœur te au fond de matala na tango bakundi mama Eunice azongi nda ule ya ye yate yaya ka bongo yate akalikila talike no belveda ki surchargé watanga papa Richard asila na kana mama Eunice na la téléphone basolo na grande sœur na ye basolo avant akakila bi voilà momo ngai il faut que ça matala na ngawa boyo kata kene ko compatible mawa na mama luvunu zabo mote akene ota matala na mo omote mtaki ko bina mutana mawa vanda na mutu bandi ko bina bona ko bina no partout bon ça pour nous sans charisme boy Bianca surtout pour mon monsieur Kotira na combina
mon a souci na motema ovanda ya mama mokolo boye bibina bina sola lipeka mpe lobi ngai yo ozobina désordre popekisaka ye bato bozala pembeni na ye wana yango moni Belleville berero mwasala yango tozaka na sécurité wana kaka lipine bacharge Bob Molema kuna tadinga lapa koto tali jema ibele tadinga lapa na Bob Molema ibanini ni bakoma ba vraie sécurité ni baotindika pe na bato wana surtout babisa musique bazotindika bango po ba tindika bango te poani batiki musala ya kosimba micro et bango soki bapesaki bato wana quelque chose il faut glisser chez Belleville. Jamais. Tame écoute loko wana ezwanga ezwa Bob Molema mais comment pas Belleville. Tout le monde est pété kuna zo simaka téléphone. Biso toza ba garde présidentielle. Ah OK. Na comprendre. Président ozwa lisasi tengande na zwa lisasi. Na si sacrifier. Toli ya tolinga ka Belleville ndenga solo ndenga ba aventure te. To risque ravi na biso pona ye. Ozomona mutu asala lelo ya msusu ngai boye nazwa conscience natika santa bouche Belleville. Ozomona so natali ndeko nga mobali grâce lelo comme frère Camille azoluka a honorer biso abala. C'est grâce à Madame Belleville. Et boni be sensé be sorte le quoi ba tendresse. Ba Gabriel. Ba so ba Sila Gouba comme le quoi ba so mutakala. Ba ya toucher personne ta Belleville. Et les catins. Ah, makambo ezokinde mabe hein. Non yebiso. Ah, nzambe nanga bien kazanga lelo boye tokutika no mambo matanga muke tokota no makambo ya Gabi oyo likambo ye kani hein ya Gabi aye osenga na pardon alobi par rapport à babiloko wana oyo asalaki alimba batu balimbisa bino bo otala manike tango ba bise manike ke visa no ba bloquer ngo otala manike ndalela ngabela yebe Ayebeli avant. Te ya lobaki a facilitara e na ndeko na biso facilitara ka pona. Siko soka OK, ça va. Soki asuzolo a facilitaki ka pour ça l'interview. Oyo sengela pardon pour ani. OK. Abi ya sengé pardon par rapport ya nini ya théâtre par rapport ya par rapport avandi moka avandi concert de Salabi non. Je peux arrêter mon visa ici. Je peux rater mon visa. En Suzolo, il y a la facilité de bloquer cette visa. Il faut que non, je demande pardon à tout le monde. Pardon. C'est un rappel de chaise pour. Ah ben, il peut une chaise PD. Tout le monde est tenu à toi. On a le droit côté moto qui n'est kaka. Ozomona. Ah ben, il une chaise PD. Ah, mais le lobo, il y a une chaise à yeboye. Mon était que ça m'a bien. Il y a pour une chaise égale ya en Suzolo. Ozomona. Ngai jamais président en Suzolo bon. Asa mutuka ko sambela avandaki ayoki pardon a tchele na se mais richesse a tcha pardon ofinga mobali ya mutu papa ya bana azana bana na ye azana responsable yo Gabriel ki no finga ye oke finga pede yo na finga ndumba na lobaka yo basimbi so mir olela ai nani mutu loba ngobonga zata yo ke no finga richesse mutu azana bana na ye oke finga ye pede abimana mwana na yo ya sala nini richesse ye ibasimi semir na viva riva ko olela ai mwana viva na viva riva so viva riva Ozomona ye moko kuna na balwanda kuna il a vendu son corps, il a vendu partout. Elle était marchandise. Oui, elle était marchandise. D'abord Luanda, même au Brazzaville. Na vanda lobane makabwa. Oyo finga dichesi, obenga dichesi papa ya batu, mobali ya mbatu. Ana bana nena mwasi nena ndao, obenge pede. Non. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, hein? Ça ne l'est pas. Ah, non. Il faut faire une richesse, pardon. Peut-être. Une richesse à quoi il y a banayo, Keba. Ah, oui, hein? Il y a par rapport à visa. Il y a une richesse par rapport à la véritable richesse. La vérité? Richesse à constater, richesse à l'oba, grillontage. Tant que tu aussi dis à tournage, tu comptes à ta moutou que tu zoanaka. Il est mort un bon l'équipe. Ailleurs à point.
Pas ni ba Nicole Bakata ba yako défendre en côté. C'est que il est pas à se retrouver à la place. Marbani na français, c'est lui qui connaît la c'est lui qui s'est piqué connaît l'affaire. Ah! Aya Rabouani. Ah, c'est ça qui piqué. Ah, c'est ça il peut italier, il peut ba grinota. Kasi il peut ba grinota na ma mituka ba simisa ba mir ba kota na ba mesa wenze ba sala pa. Oui, bien ka. Mon opposant Marc l'a dit na kosa. Tu vois bien que le président Marc l'a dit ça loba, c'est que il est pas dans la carte ya batouana. Aya pona nini? OK. Poni ba marele ba yakate. Pour maman be ba zebele ba mato poni ba yakate. Ozomona ezora kaka bato ba grinota bango yango moni ba yaka ko défendre. Onga na ba grinota na bango ngate na yelani. Onga pe na bina ba pratique wana te. Non yelani. Peut-être il y a le bon point yebi bato basala. Siko liko na ngozo traiter de chef pada. Azomona yo. Oh, on finit pédé. Azomona ye. Défendre moi na ye. Aya, biso pe to défendre Mike la duchesse. Zomona elo mususu ko lingo sala ngo lingo loba ovandi botali conscience na linga na loba nini na linga na sa nini c'est ça vina ngeza ndenge nini tango yo lingo yo traité mobala muninga pede yo mo pe ngumba yo oh zambe na ngai yo mo pe katalai pe mo pe parmi pe ba lele pe po leko chapelo lemo Seigneur Jésus boyo vanda boyo bimisa ya muninga ke o azape de boyo na bobo na menzoka yo mo pe mo le kanzulama wana mabe kotité bien ka nti bato ba kombata ba 7e baga ba bana to sa musa moko to lia mesa moko to mela ver moko moko mais le boko ma bimisango ndie ngale muta masumu ponga na de innocent na ngana loba zoka bino pe bosomela dipine bakabelo bosomela pe bilamba patu mabe leka papa ko ya solo patu mabe zona biso tole mama ine le bo bwe ya bien kaza on dit place bwe batu so ba moni bwe l'équipe bwe ba kosilike par rapport à mambozo loba bien ya natani komba mutu natani komba mutu il attaque des photos bandia natani komba mutu te nga lobi na nga kaka ke batu ba koma finga 7e baga na en nyoso bazaka ba besera dipine ba soma dipine ba mesh ba plan ba mela ba lia sani moko ba mela ver moko mbetu moko moko si yango lelo bakombataka yango lelo bakoma regretter ce que pourquoi bongwana obongwana te il faut rester dedans bien ando sala bien kitoko wapi batika bandako bakota mabala tika boye bien ka tika boye ozo ko exagérer te bien ka bafinga na keto nyonso bafinga na haine bafinga na likambo si mutu comment comprendre te tant MK ya ki jour oyo papa na biso Richard Mukoko akufaki ezaki dipine na bandeko nde bolobengana ki ba lobi 7e likambo oyo dipine azo sala garde azo protéger madame Belvi 7e mutu azo protéger komba 7e bagarre ezagou oui bango te komba 7e bagarre ezagou moko na yepe lola longwane 7e akoma ne Mireille tout badi c'est ça moto na njambe mutala ba robe nzoka nde baresonaka so bayoki seti bamonika dipine baresone seti yo bango teke mobali moboye anosala bien anokaba ne mpe bele abane mpe kokomisa yo movano tolobi te ya pierre te nakenanga pa 7e yaya tika siko omoi moto anga bongwani ovandi siko otali ya jabi kuna eloko eza te makasi eza te netika neti te odire fatigué mais fatigué te mais to nazalaki nanga kuna ata 6 engeke nango bongwana mpona nini nzambe yaya mikolo balelaka mona moko chance ka 7e nango mpe abongwana na ye
Ah, nzambe na ngai. Famille bota bozwa Bianca wapi nzambe. Bianca bango bayeba ko choquer te. Ngala sona bia vanda po kaka to fandi bo vanda otalika l'été ze. Ochina se meto bima banda mboka. So mini ba izo somo. Ah, mais Moura Loba, ah, soka bimi, ah, ebisa message Google, tout d'où une menace a été détectée, tout le monde en a. Aya makamba lokuta, ana matière te, azanga ba vérité concernant Madame Belvi. Est-ce que biso tona ba preuve? Ma preuve tangible. Tangible. Ma preuve ezali. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga, toujours qui na biso malé bolobi, showbiz, sold out. Mabe yango wana biso bato misu ba oloba iza mabe parce que soki bango ba yena salle ba moni yango te ekozala mabe tango ba royal 30 to bengi bango to bengi biso bengi bino événement ya bino mais bosaka événement ya bino place tata na kuzu na mulunge boko toka boko tutana biso to yaki boyaki te to yaki te to na tape wana ta siko comment bino bo nyonge événement na biso makasi boye bokomo menacer bokomo zona mibali na bino bocha bango ya nani oyo kuna bateki combien de billets 400 kaka bozo kosa eza nango 400 billets pam sur 1000 bozo na 400 billets bozo ba sold out ndenge nini nani Bianca yo saka Madame Belvi bon ata kacha personne ba yepano ba muki c'est belé compter ainsi na kacha za c'est belé makasi ko mona mutu moboe sala 1000 a continuer kacha. Azam t'a félicité? Oui, c'est belé. Ah, c'est belé quoi? 400. Bino bomoni Belva nani waze quoi? Jamais kutu Belva za waze quoi? Waze quoi ça ni? 10 personnes. Bon ça na belle vie Exo. Bato baya bato boza décité to sali soldat billet zati to boye Patrick Alexa ba billet sili babi bazo benga pona bazo su billet o bato ba billet sili bato bandimi bate mata ya kotelema ba mona ka événement musoni mais tout moni a président Joël ba réseau susu nani famille boto wana za aza nani procureur général ya famille Bota. D'abord, félicitations. Quand c'était avant Nathalie, côté Malamu, il y a côté Bapédé, Bazaraté, Lesbienne, Bazaraté, Bafing raté, Boina Boba. C'est à côté de Bato Bon Baza. Côté Babakou, Bapédé, Baza, Lesbienne, Baza. Ah, oui. Et vous, président, je vais besoin pour Nina, côté Zabien. Avant Nathalie, côté ma fille Zate, côté Pédé, Zate, côté Lesbienne, Zate. Mais il faut dedans ici. Mais ce que vous avez fait, il y a beaucoup de choses ici. Ya. So ba finga mdalibo so ba finga po oyo kela mo souci papel ombe kutu ba finga tala nan papel ombe ba masumu kutu ba finga bo Joël ba réseau so ba finga ya sikezate voilà. Merci beaucoup Bianca Zanga tokomi na biso na suka ya émission na biso ya moko na lelo dernier mot et puis ba dédicace. Donc dernier mot nangeza bozanga ten événement le 29 mars, voilà. Showbiz, en tout cas, événement Moussoni. Bon, on n'allait jamais dessus. Toya Bissoni soit belé, na kata Showbiz, en tout cas, vraiment, événement n'est raté. T'es arrivé à moi en Zambie. Ceux qui ont libanda ou tikali, biso na kati wana toye marakembo, alléluia, oza pour mukolongo yesupe a manifester, a okita rozwa ba oya ye. En tout cas, bamboto na na pesi na la mama Chéra Mwasi, maman José Doussadisu, ya Sylvine Jolie, maman Claudine Bokatola, maman Germaine Mukendi, maman Germaine Makese. Et maman Aniba Super, maman Aningo Yamputu, merci na Mamie Tadina de Belgique, merci na la grande H, maman Sakina, et merci beaucoup na maman Ewin, merci na maman Nabiso Matondo depuis les États-Unis, merci maman, et merci beaucoup na Pierrette Lungengo, merci na pardon, merci na Pierrette, merci na Nano Lungengo, merci na Renate Kitenge, na papa Mso Kitenge, place Rosalie, vraiment merci na Moko Exo et puis merci na famille Bota Mobimba. Voilà, merci beaucoup, tout a commencé en bonté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître.
l'élève de l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous voici à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup parce que vous avez été très nombreux. Yakolanda Bisso Didiebi à la fin. Vraiment, Matondi Mingi. Je profite pour vous dire un grand merci à celui qu'on appelle Esther Morena, la parisienne de l'X. Esther Moussiana et pourquoi pas ya Josiana Bokechu. Peselanga mbote ebele et pas ya maman na biso Eldine Mikebi, pourquoi pas Grady Mikebi, famille Mikebi ma famille nangai vraiment bambote ebele pas ya famille Riziki to moni kuna Sandra Riziki et longona Espérance Riziki vraiment bambote ebele na bino balobi ni tache ni bouton ni vergeture moisseau ya 1,80 m moisseau ya tonda, elle s'appelle Mama Wivine Mukanga Mukoko. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.